nyonso ezalaka théâtre te mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville ba diaspora partout dans mokili esika bozali na cadre de fidélité pe confiance au pesa mbonda ekolo po to pesa bino ba information na temps moko réel pe ba information moko ya sûr. Tofongoli édition na biso moko na lelo na élément oyo gouvernement à travers moi Mboka Patrick Mouyaya a répondre ba opposant que le processus électoral eza koleka nango kitoko avec impact pe idéologie tout ça ba détail na élément oyo. Mwana ya Congo boyebake awa toza kokende na ba élection ya décembre 2023 déjà mbonda eza kobetama mingi na ngambo ya opposition oyo mopanzi ya pouvoir baza ko considérer bango neti kaka baza na intention ya koboya ba résultat ya ba élection na yango bondi melanga ike epesi nzela na mwana mboka Patrick Mouyaya en qualité ya porte-parole ya gouvernement a répondre bango ke ba étape ya makasi ya processus électoral pour ko assurer transparence ya ba scrutin aza ko conseiller na ba candidat batanga ba action oyo gouvernement aza ko sala po ba comprendre ndenge match eza na oyo etali ba campagne électorale aza ko encourager ba candidat ba présenter ba stratégie na bango et pas ya ba électeur na ba question qui toko lokola industrie, diplomatie, santé, éducation, na biloko ya ndenge ya kitoko. Asengi lisusu na ba candidat et kozala esengote ya koganga to ya kobeta mbona mabe na seni. Biso mbonda ekolo to sengi en tout cas na ba discours oyo ba parti prenante ezali ko sala ezala ba discours moko ya kitoko oyo ekobema kimia na mboka yango. Tobetisika kambonda coalition la muka ay fayulu basengi na bakasayen babi malibande ba comportement o ezapela ko kabolisa ba congolais ndeko ya Congo boyeba ke coalition la muka na communiqué moko bauti kosala baza kosenga na population ya Kasai bayamba opposant Martin Fayulu kitoko communiqué yango ezalaki signé epa ya mwana mboka Mathieu Kalele Kabila oyo azali coordonnateur ya coalition la muka na maloba na ye abetisi mbonda boye esengeli na population kasayen babima na maloba oyo ezako kabolisa biso pe bayamba avec impact pe idéologie mwana mboka Martin Fayulu ya koyeba ezake appel wala contre tribalisme eza juste pour la prévenir ba propos ya mabe oyo gouverneur Kasai central alobaki na meeting oyo auta kosala la kananga pour maloba na ye liboso ya population asalaki discours moko ya kokabolisa bana Congo na yango esalike quand Martin Fayulu Madidi ba condamné yango pe ba betisi mondake ba kolinga jamais mutu abebisa cohésion nationale oyo tozui yango cher pe na sacrifice ya makasi ya ba congolais ba kolinga jamais kosangana ya mboka ebe ba propos ya ba irresponsable kaka pona kopesa ba valeur na candidat moko bagangi na mongongo makasi ke nyonso ya mabe oyo ekosalema na bangonga oyo leader na bango Martin Fayulu akozala tourner kuna na Kasai gouverneur John Kabeya ayebake yende akozala responsable na yango awa esali boye en tout cas tolongola nanu ba propos na biso surtout ya mabe oyo kabolisaka biso ba congolais parce que mongala mokongo moswali to pe moluba nyonso wana nde ezali kosala force ya RD Congo tozala na bolingo na bomoko tolongola nanu ba discours oyo kabolisaka biso mingi ba discours ya tribalisme parce que yango nde eza mabe makasi esengeli tolingana tozala bomoko pe Congo ekotabola liboso yango biso tobetisika kambonda Joël Bile akendaki pe ko déposer candidature na ye na seni na cadre ba présidentiel ya décembre 2023 tozwa élément oyo Mwana ya Congo, boyeba ke cour constitutionnel a outi ko reconduire des candidats la présidentielle de décembre 2023 donc bazali sous-souté 24 pour ba commis déjà 26. Le col Likambo ya madame Joël Bile yepe a outi ko déposer candidature na ye comme indépendante na seni mokolo ya mercredi 1er novembre 2023. Après qu'on remplir ba formalité o ya seni boni melanga ike mama Joël Bile bayamba ki kitoko na ebele ba mama oyo ba kozela ye tango abimi na seni pona ye azali kokana ko réaliser refondation ya Congo na ba valeur moko républicaine soki akomi kaka président de la République démocratique du Congo awa ezako lakisa ke masula ba élection e kozala opesi mbwa aboyi mais mabende tozako boya ba candidat figurant oyo soki pe olandeli ye okomona tango mosusu ata la famille na ye moko bako voter ete misusu pe bakozala ba incapable ya kosala ba campagne pona manque ya ba moyen e kamwisaka biso okokama monta lokola $64,000 oyo mingi ba famille na bango bezali pauvre akoki pe kosala bilanga po akomata acteur économique mais ye a préféré na ye azaka candidat président de la République nyonso oyo en tout cas pardon et c'est pe
tango onimi ozo ba engagement oyo bosala pe ba campagne bo tourner Congo mobimba toni ma solo ke bosala ba capacité pe ba qualité ya solo ya kolonga esika wana yango biso to pesa bonne chance ba kanapé to bete ba mbonda ko voyager partout na mokili et comme kitoko à travers musala oya professionnalisme ya quick travel visa to sa sport publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te, quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani, au ça la confiance na quick travel visa, partenaire sur la bio na oita le voyage. La visa ya Ouezobima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili Mobimba, tout ça limité. Pour conseiller la bino assistance, pour prise en charge à qualité. Kofuta mbongo moke parce qu'on doit avantage belé. Soki olingi ba rêve na yo e comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Ba agent administration ya Sénat bazui 13 loko ya kitoko po basala musala na ba mécanisme ya kitoko kaka ndenge ezalaka. Mwana ya Congo bondi melanga ke na Sénat ba agent administratif bazaya ko sepela po ba uti kozwa 13 bureaux ya sika basaleli bango po basala misala ba condition moko ya kitoko. Kutu ba fongola ba pesaki déjà depuis mardi et pas à présent Sénat mwana mboka Modeste Bahasi cérémonie nango elekaki kitoko devant ba cadre nyonso ya Sénat. Bondi melanga ke 13 locaux oyo esalemi na ba norme ya moko ya malonga po ba agent administratif ya Sénat basala pe na ba condition oyo elongo bami. Basalaki mwa visite na ba responsable ya entreprise oyo batongaki ba locaux wana kaka na esprit ya maloba ya chef de l'État fait Tshisekedi ndenge alobaka ke le peuple d'abord. Et bongo ye moko honorable Modeste Bahasi Lukwebo azwaki vraiment esengo na réalisation wana pe alobi ke soki basali yango ezala esprit ya ba agent d'abord pe alakisi ke basali yango grâce à l'économie oyo bureau ya Sénat esali na ba frais ya fonctionnement la bango. Plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis, qui sont dans de mauvaises conditions. C'est même de l'insécurité. Quand vous ne vous occupez pas de vos prochains, de vos collaborateurs, de ceux qui sont dans votre entourage, c'est une source d'insécurité. Et bongo, le secrétaire général ya Seni, allo bate po azo zéro, po atolaki vraiment na sai o motema pe a secrétaire agent administration, ba batela ba loko o kitoko parce que yangonde ezali fouya misala kitoko o basali. Vous êtes un homme de parole et d'action. Vous êtes un homme de surprise. Les élections approchent, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. D'autres surprises sont encore possibles. Au cadre et agent, je vous invite à gérer en bon père de mine
ces bijoux. Boni melangai ke nyonso eleka kitoko avec impact na idéologie yango biso pe mbonda ekolo to beteli bango ka mbonda babugu mestre 24 commune ya ville ya Kinshasa bakende kokutana na président Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso po balakisi vraiment ba problème o bazango mingi na hôtel ba salaire na bango. Ndeko ya Congo, bondi melanga ke gestion ya ville ya Kinshasa eza kobetisa kaka mbonda ya mabe bakasi. Boye bake ba bogumasa avec la commune ya Kinshasa, baza kolela silelo likolo ya ba salaire na bango. Etindi bango depa bakende na parler du peuple. Bakuta na président Assemblée nationale, mwana mboka Christophe Mboso po aluka moyen moko ya amélioration ya condition na bango. Le président Christophe Mboso nanga monaye bondi melanga ke ayoki bango pe a promettre ke akokomisa kolela bango et pa Kozamboka Festo Motsekedi pe la plénière de l'Assemblée nationale. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Nangamwe babukumese bondi melangai ke porte-parole babukumese asepeli ndenge président Mboso azwa kitan ya koyo kabadoles na bango pe abesi mbonda la situation oyo eza koleka na ba commune ya Kinshasa nyonso. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et la porter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Bondi melangai ke malgré nyoso bon sotope elekimingi ala Kinshasa surtout la commune na sikaka ba buguma sengo depuis bakota bazo sala bango bisalakte kutia ko kama ezalake ata okina ba commune na bango otuni population bing ba kutute soki be ba buguma se bango bazaka basi to be bibali ba ebite ba imme ba komo na bango te e koma ko sala pasi po ba buguma se bisala bango ezalaka bino ba boulevard na ba grandes artères jamais on na bango ba cité et salima be makasi ba bogumese tango bozo kolela ba salaire na bino pe bosala pe misala na ba quartier na ba rue ba e ba kabino po okokama bogumese sa kamona mobali motuli population a habité ce pas sa kamona mobali to bona mwasi po ba mona ngala bango te kitoko te makasi kolela ba salaire pe esenga rappela musala etambisa malamu yango biso Betisika Kambonda. La formation make-up peut continuer avec un partenaire idéologie la fondation Jonathan Sango. Welisapo, nous faisons le kitoko. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangu, esalaki mobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa, pona ko sensibiliser population ba s'adhérer massivement. Na Fondation Jonathan Sangu, ozala papa, maman, elenge mwasi to pe elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel abengisi bino pona kosangisa mayele na lisungi ya FJS Asbel pe na loboko ya Tata Nzambe nyonso ezosalema kitoko avec un partenaire idéologie toujours pona ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Sangu à travers Madame Rit Bongoi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participé na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Sangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na
na fondation Jonathan Tsangu ekosimba kaka yokanyo. Soki olingi okoma journaliste professionnel oyo bakosimba caméra kitoko pe osaba montage vidéo kitoko Kimambangu na centre de formation média indépendant to pe se former na mokuse pokuna eza vraiment ba professionnel ya média ba pe sa formation ya qualité. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. VPM intérieur mwana mboka Peter Kazadi asolola kitoko na président République centrafricaine na cadre de coopération RDC RCA. Tout ça va déterminer l'élément oyo. Ndeko ya Congo, bondi melanga ke VPM ministre intérieur mwana mboka Peter Kazadi aza ko séjourner la République centrafricaine mingi na bangi pe bayamba qui avec impact na idéologie la présidence centrafricaine ndeko Archange toi déraper babeta ki mingi masolo na makambo o etali ba frontière entre République démocratique du Congo la République centrafricaine surtout na oyo etali ba intérêt commun. Saja Bangi, je suis venu d'abord pour lui présenter mes activités. Lui transmettre les chaleureuses salutations de son homologue, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, mais également partager sur les questions d'intérêt commun. Vous savez, nous traversons une longue frontière, la République démocratique du Congo et de Centrafrique, la République centrafricaine. Nous avons essayé d'échanger autour des enjeux tout au long de notre... Yakoyeba lisusu ezake mwana mboka Peter Kazadi alobi na mikolo o ezakoya masolo ekobetama entre trois pays donc RDC, RCA, Soudan du Sud na cadre de la situation sécuritaire ya ba frontière na biso. Nous envisageons tenir au niveau ministériel dans les jours qui viennent la grande commission mixte RDC et RCA. Nous envisageons également tenir une tripartite entre les trois pays, la République démocratique du Congo, la RCA et le Soudan du Sud pour essayer d'évaluer la situation sécuritaire tout au long de nos... Na cas de rappel, Boyebake VPM intérieur a combattu depuis mardi la République centrafricaine. On a participé dans la semaine plateforme d'appui. La solution, la cadre de déplacement forcé. Oyo ezami mingi la crise centrafricaine. Bisombo na ekolo, to souhaiter nous eleka kitokopé. Betelier Kakambonda. Bondi Melanga qui est le nouveau commandant 22e région militaire FRDC Mwanamboka Edi Kapenda Betisi Mbonda le bike azawana pour la kotia kimia surtout mingi dans la période où le processus électoral pour nous eleka kitoko avec impact et idéologie. Ndeko ya Congo, bondi melanga ke le général Edi Kapel Ndenge Aouti Koza fonctionnaire comme commandant 22e région militaire FRDC na Grand Katanga. Alali pongite, ezalaki occasion pour naye, libosé ba collaborateur naye, ala ki sabango ba principe o esengeli bazala na yango. Bondi melanga ke atie mundelu entre ba activité politique na sécuritaire. Abeti simbo na boye. Oyo azako sala politique asala yango na ba respect ya mibeko ya mboka. Agangi makasi ya koloba ke azakoyoka na ba média ke ba attention et concernant la période électorale oyo mais esprit ya bien et sengeli ba attention ezalate pogno so eleka kitoko la cadre rappel bon limelanga ke le général Edi Kapel aza nommé la président Félix Tshisekedi pe azako confirmer que azawana pour le servir nation donc ko assurer sécurité surtout dans la période électorale oyo yango biso Betisika Kambunda. Bondi melanga qui frappe au Bawazale de la FRDC bazoko beta barabel à F23 et sali que quelques rebelles ba ki mangam à F23 ba ko région de FRDC bon na ba témoignage na bango.
juu tuliwatoka wale Wanyarwanda alisemaka se walikuwa wanasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mali yote baiwewe Kagame sie tubakie vile. Na se tukiona genzi tuko M23 genzi tuko watumwa yao yote ketoka vile. Tulikamataka zile masiraha za FARDC zilikuwa na zile machuma za ndani za kupiga malisasi. Sasa wanatutia mbele wale Banyarwanda wanaona genzi tuko napiga wanatucheka. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces, là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. Toroka ku M23 nikajirandre ku FARDC parce que nilikuwa natatizwa na washefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hatukulake, nikaona mimi ile maisha sitaiweza, nikatoka huko. Hatukukuwa nalipiwa ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Président de la Fondation des rebâtisseurs Instino Kabamba de Salam Moussala qui toko ton nova activité au Salama poso ombe uti ko lekala. Mama minene wana na point on a partager la vision pour que tu comprennes la vision oyo la structure. Mwana Congo boye bake misala kitoko oyo mwana mboka Instino Kabamba bakisela ye les samouraïs du changement to be papa changu azali kosala ezali kopesa basolo ya kitoko surtout mingi na changu bokomona partout sokota bali chango bayambaka kitoko kaka ndenge bozali komona awa akomaki na mikondo mingi na avenue Nzoko na bureau ya Fondation des rebâtisseurs parce que Fondation des rebâtisseurs de ezali cheval de bataille kitoko obana chango ba comprendre idéologie lango po ezali kolongola muto bo pauvreté et commissaire vraiment utile dans la société bondi melanga ike kuna na bureau ya Fondation les rebâtisseurs ya mikondo le président Instino Kabamba libosa ba membre ebele wazaki wana azaki mingi kokosatize bango na ba déroulement processus électoral en cours de manière que bazala ebele ya ko voter na ba urne tango to ko ba ngonga ya ba élection mutu oya miyebi ayebi ennemi na été azana 50% ya oganie tout oya miyebi te ayebi pe ennemi na été yefwa ko sana ko oganie. Boye bake action oyo ya conscientiser population ba ko voter ezali action moko utile pour et ko permettre que un vrai leader ayebana et surtout que seul moyen oyo ko sala que population ba ko sanctionner ezala ba urne ya ko kama lisusu ezali que tellement qu'il est fatigable Instino Kabamba les samouraïs du changement bakisala papa changu oyo azali le président fondateur ya Fondation des rebâtisseurs allez magite Dépa lisusu akendaki na maluku centre pe kuna bazaki ebele kozela ye bayambaki ye babandaki d'abord na ba carnaval la moto pe bae kosuka na esika oyo bozali komona batondani ebele na kane kaka ya koyoka mate ya oyo le président fondateur Instino Kabamba atambolaka na yango tellement que ezalaki kitoko epesaki esengo bino moko boyoka ndenge nini moko ya bandeko oyo azalaki wana ndenge nini abetisaki mbunda tosala musala elongo na bandeko oyo bazotambola nga ensemble nazo dirige comité cabinet mobimba ya 50 personnes avec 12 cellules nayebi ke nakoboutir nyonso tu ezangaki ekokoma na quartier tout ya maluku. J'espère que nzambe osunga vers yo
tout au coma. Et tout au coma déjà. Et bon, les samouraïs du changement, ainsi le Kabamba Bakisele, Papa Changu. Allo, battez pour Azo 0. Bon, awa, tu as d'abord la Maluku pour nous contact à Liboso, na siège na biso tozo installé na Maluku et tozo continuer ce qu'on a cadre toujours, il y a sensibilisation, il y a pousser bana Maluku ba porter processus électoral on a motema na bango ba kota ebele vraiment ba carte baby bakende ko renouveler yango pour que cette fois-ci s'il y a eu 1000 personnes ou 2000 personnes ba s'enrôler na Maluku tozo la peine 2000 personnes au ba voter. L'infatigable ainsi de Kabamba. Les samouraïs du changement. Oh yo, avec le système de Pessangaï, Kabela, à Messalisi, Bango Mingi Mingi, à travers la Fondation des rebâtisseurs, base de formation solo, pour Banko autonome, Boye Bake, Bayamake, le Suki Toko, na Petro Congo, Bokuna, Bandeko ya association, ya Bana Petro Congo, les leaders émergents, Bazagi Ebele, Basolola Kinaye, Po, Balingaki Pe, idéologie wana, et Kota Katina Bango, Bango Bazo responsabilité, ya Kota Mbouissa Yango, Kakane Nini Yezu, Atinaka Bapostolo, Bakenepe Kote ya, Lilo Bayanzambe, Libose ya Kamera Nabiso, Bino Mokoboyo Kanenge Nini, Babecha Kimbonda. Ndenga ina masina na Petro Congo, na fondation na ye, ndenga okadre bana, awo pesa bango misala ba formation ya kitoko yango to CPN makasi po za mwana biso na CPN makasi ye moko pe le président ainsi le Kabamba tellement que asipela bande ko o ba yoka maté ya fondation de bâtiment kitoko pe ba kota la vision là pour permettre que ba comme autonome boyo kananga nini abeta kimbunda. Bon en fait lobby tozaki na Maluku comme toujours tout ça ba samouraï ba frère guerrier to lembarate lelo to na kata masina kotarai pour na na équipe mobimba ya leader émergent ba invité ki biso to mona ba activité na bango ndenge fonctionnaka et du coup to sepela ki nango partenariat et salami ba roya ko bénéficier na ba formation na ba accompagnement ya ba maman donc c'était vraiment bien passé donc et sali kitoko Papa Changu, les samouraïs du changement, ainsi nos Kabamba, les présidents fondateurs, il y a fondation les rebâtisseurs qui est mis ça là. En tout cas, moto akowanga na te po, Changu Bobimba, bandimi yo, pe bapese wa bravo mingi mingi po, et surtout que mingi, ba kosaka population Changu meyo lelo oyo, okomi ko concrétiser, ya kosala misa oyo, ezali komono na biso pe mona ekolo, to bete lyo gambo na kitoko pe to fule mokako, soa. Boye bakeye amesana ko yiba bakruwa na tango nyonso tokenda basimati ko kunda bandeko na biso mais tout oyo akomi maboko ya service ya sécurité 100e jour yango et soukeli mabe somo tango biso magazine bonda ekolo tolobaka likambo ya article 15 mingi bakasaki article 15 yango ezalaka ya koyibaka to pe ya kosalaka mabe mais il faut koyeba ke article 15 elobi mutu il faut créer idéologie moko ya bien oyo ko permettre ke ata ozokotekisa eloko na yo tozali kosala mosala moko boye o se retrouver mais bandeko oyo bozali komona ya bango article 15 ezali kokendaka na basimetiere mpona koyibaka bakroi soki bato baye kokunda bandeko na bango lelo oyo bana ya mura balelaki bango cousin awa na cimetière ya Siforko po bayibaka 99 jours mais 100e jour ezalaki nde ya nzambe tala ndenge bakangi bango inde ti epai ya major Pelin a la police ya Lwasa quartier 3 po kimoyibi na bango ya koyiba bakwa eleka ndelo bino moko boyoka tango kamera ya bonda ekole ekitaki ndenge nini babetisaki mbonda na Lwasa me baza bamiyibi bakwa musukutu eyete etikali soki 6 sacs 6 sacs etikali kuna na bila ya posa bashie 6 sacs wana etikali moto ya nango na moto bizi ezalaki te oto yaki na waka moi sanction mais 6 sacs so yawa yotonda yoso plus de 1000 croix o bajoyo bango bazwa to mona na bato batekelaka bango tozwa pe bango bele to bakangi miyibi na Siforko baye na bango awa neti oyo ezaya pas même un mois ba depuis akundi ndeko oyo mwana muke basaki yango ebele pona nini mawate peuple congolais ata de grands zala ozota mai toteka mai do seki porter na bakuwa boye ya boye esali mabe makasi po tango bandeko misusu bazali kolela bibembela bango bazali kokele kokunda mukolo ya koluka kokele kobokisa cimetière ba référence ezalaka te parce que bandeko oyo bazwa musala koyibaka bakroix pe kokele kotekaka yango
mingi esika bato oyo basaka bazunga liminyumbu ya boye esali mabe makasi ata babokilo na bakutu babaye bango na motema moko yango biso awa tobeti sika mbunda avec impact pe idéologie to banana milo kitoko na édition mokalelo bandeko na ngai botana bimi kitoko bossé parce que Wilfried Samba zaki sima ya caméra pe montage réalisation ya mwana mboka écrit dans ma tête boye baké oyo sima pe na édition ya maman Medrine Kabembe mais bon continuer qu'on s'abonner massivement chez toute la monde école officielle pe en plus boya vraiment belé la cadre de sport publicité d'abino ba communiquer d'abino ba publicité d'abino ton collection m'a pris mon co promotionnel et surtout que tu as ma chaîne partenaire et belé prochainement tu vas te coûter ma casse fait vous allez belé parce que il y a mon école c'est que vous avez belé donc la prochainement ce collège sur Azongi Tramba édition sur Sikanga la de la présentation fait 6 minutes en tout cas ba mbote ya tropi ba bye collège sur abattre l'abino